mutu azali kokepesa mwana mayele ofuti ete bazali kopesa ye na mwa mbongo ya muté soki ya frais de fonctionnement 15 000 par mois yo kanisi mutu wana kotia mayele ne nyonso atangisa mwana mpo mwana asunga kongo lobi alors social yango ezali malamu wapi loi tango ezali makasi te loi tango ezali mabe nyonso oyo bokosala après loi ekozala malamu te loi oyo bango bavotaki na assemblée nationale oyo ndeko Tshilombo promulgaki ezalaki proposition de loi oyo ezalaki faite par ndeko Lutundula oyo lelo azali ministre affaires étrangères mais soki otali na proposition de loi na ye nyonso oyo ye aproposaki ezalaki te au lieu en lieu et place ya kodépolitiser seni bango renforcer sous politisation babakisi soki otali na bureau ya seni oyo ezali constitué na 7 société civile azali c'est moko président ngai na yebisa ndeko Sama ete ozali jeune na kitoko na ozali na yango pona nini ondimi wana eza cadeau empoisonné non mutu azali kokamba azali na vision te yo ondimi kozala premier ministre na ye programme yo kozwa yango wapi po ete programme euta na vision mutu azali na yango mais mutu azali kokamba za na vision te alors yo programme okeke fabriquer non kasi yango ndeko azali koéchouer malembe a réaliser eloko te oyebi ko mamba ko mokanisa osala babi babakisa 5e langue nationale baza bato bazali komona eloko osala te babi te lokwa bandeko baloba bababa lokwa bazali na pasi ya kosola lo photo créer 5e langue nationale ezala o bazali kobetela maboko o baokitisa soso baokitisa Thompson tangu ya koti tozali kosomba 1 kilo ya poisson autour ya 3000 lelo eza so 7000 ata soko bunyo kitisa ona 4000 osale lot hein pour yo kota ya ona 3000 kitisa ona o matisa ona 7000 bunda nde kita na 2000 wana nde o réussir. TV c'est le bon wabino cadette Moussouamba Sougassou la patriote et c'est que c'est les mingi que vous avez vraiment ébélé branché la chaîne bino oyo mais ça n'a ko informé bino na tango nyoso oyo ngonga et singi eti to servi bino tout ça toujours wana pour na ko rendre bino mo sala malamu lelo to kiti bongo et pas ya mwana ka festo madidi o abito ko betane masolo ma mateli politique ya Congo RDC alors les cinq nous allons toujours brancher bande de bani autre mais bino okolo malelo mwana mboka mbote na mbote mama cadette boni santé santé nangolu ya nzambe tozali kokie malembe malamu po ete nzambe azali nzambe ya boboto atako ba mabe ezali kosaema mingi kasi azali ko privé biso bomoite to pema o tozali kopemela kasi soki kotala makambo ezali koleka na mboka santé koyi kozala na kimia te tango tozali koyoka bandeko bazali kokufa na este ya mboka tango tozali koyoka na phénomène ya sika ye tozali kobenga bombe oyo ezali favoriser epai ya bato bazali kokamba oyo bayaki na vision te ekoki kosunga ete ba jeune bakoka kozala embauché po batika oyo nyonso ezali etali ba antivaleur et suite ya ça et favoriser ba biloko wana donc généralement na oyo nyonso ezali koleka kimia ekoki kozala na kati na biso te loba ozala congolais ya solo te mais congolais oyo azali congolais au vrai sens ya terme akoki kozala na kimia te kasi bomo ya nzambe tozali na yango ezali kopemisa biso to bandana na sujet wana osili ko sembola oyo etali bombe phénomène bombe sili ko lata pena ville province ya Kinshasa to ebité eza nini moko asika bayeli ba congolais ou bien bachan congolais na ebité baza ko rêver yango ndenge nini efe na ngono eza ndenge nini le Congo bombe. Merci mon mboka cadette na banzi ete bombe wana soki kopesa na explication mokuse ezali moko ya matière oyo tozali komona na kati ya oyo tobengaka tuyau d'échappement eloko esalaka ete ba nyonso oyo chalet ezali kobima na kati ya mutu eko akobima oyo tobengaka milinga na kati wana ezali na matière moko ezali lokola mwa mabanga yango nde bazali kobimisa lokola poussière
bazali kosala ndenge nini oyo azali na mutuka na ye bakopere na ye bakei pembeni soki bandeko na biso baexpatrie mutu bazali kofavorize yango ntango bazali kokata tuyau d'échappement babimisi yango mpe basali nini basude yango lisusu. Et alors eloko ezali plus kointeresse na mutu na oyo ezali koyeba ezali kosala nini na nzoto ya mutu. En tout cas ezali lokola drogue, non seulement drogue nalandaki expert moko alobi ete ezali kosangisa babiloko ebele na kati parce que ezali na badrogue mosusu oyo epesaka makasi ezali na mosusu oyo enfeblisaka bato sikoyo bango bazwi nyonso oyo ezali koenfaiblir oyo ezali kopesa moto makasi basangisi yango mpe esali eloko bazali kobenga bombe. Donc soki omeli yango osali yango lokola drogue mbala moko ozwi makasi ya kotelema okokweya te okobouge te. Mais alors parce ezali ete ezali tant totali na régime ya Kabila ayelaki biso phénomène oyo babengi kuluna etango mpe ndeko Chilombo aye amemi mpe phénomène na ye ya sika oyo tozali kobenga bombe. Mais nyonso wana ezali quelle est la base, soit qu'est-ce qui fait que ba jeune bakoka kosala eloko wana ezali kozanga kosala manque à faire mutu ezali kotinda parce que mutu arefléchisaka kocréer eloko oyo ekonuire ntango azali na occupation te. Jeune oyo azali kokata pongi akei kosala mwa mosala na ye suite ya occupation azali na yango akokanisa te kotia makanisi wana mpo alangwa. D'où tozali koloba ete agent causal ya bombe wana ezali ndeko Chilombo na régime na ye po ete bazali na makanisi te agent causal tandis que ye pe apesi ordre pe mitino yake bakanga elenge nyonso banda bapesi ordre oyoki bakangi combien depuis oyobi bapesi ordre alobaki ayoki yango na conseil ya ministre. Mais depuis conseil esalemaki vendredi passé lelo tozali mercredi je crois soki na mémoire malamu nani oyo oyoki bakangi bazali batu oyo baprometaka kasi réalisation ezalaka te. Bazali batu oyo bayebi te bastratégie bakomettre en place po ete bakoka koarrete hémorragie wana nazali koyebi soki ti lelo ezali komelama kaka ndenge ezalaki komelama. Mais bien sûr bokoki kokanga batu kasi mpona kokanga batu il faut en amont kosala stratégie kosala eke soki tokangi eloko yango ekoka kosarrete po esarrete ezali nini. D'abord il faut koresponsabiliser bajeune. Nazali koyebi so ete bato bazali kosala mingi makambo wana bapratique wana ezali bato bazali na occupation te, ils se sentent libres. Alors liberté wana ezali kotinda mutu nazali kopesa mwa ndakisa moke mama nazali koatake bandeko ya basi te. Soki otali bastatistique okomona eke bandeko ya basi mingi oyo babotaka oyo bamemaka bazemi oyo ezali légitime te, c'est-à-dire ya mutu abali te ezali mingi ba oyo ntango mosusu batangaka te. Mwana mwasi oyo azali occupé te azali kolamuka na tongo azali libre. Mwana mwasi wana azali na probabilité ebele ya kose livrer na makambo wana parce que azali na occupation te. Mais mwana oyo azali kokende classe supposons qu'il akendaka 7h30 azali occupé akobima 13h30 ntango azali kobima kozonga ndako fasa mwa misala kozonga ndako ifaki asunga baparent omonaki azali libre te. Mais ntango mutu azali libre aselivraka na bapratique oyo biso tozali komona lelo yango nazali koloba ete agent causal ya oyo nyonso wana ezali pouvoir illégitime oyo ezali na mutu na yango na ndeko Chilombo oyo azali koresponsabiliser bajeune te. Yango omoni balembi na bango vie makanisi ezali koya mingi. Alors mpo makanisi wana ekima ye ekosenga na ye te akende amela mwa eloko alala na ye abosana pasi ntango akolamuka pasi yango ezongi lisusu ya kozanga mosala ake lisusu komela. Voilà, c'est ça en fait la vraie raison ya phénomène wana bombe. Kasi conseil mpe na kopesa na bajeune ezali ete bolemba te mpo boréussir mpo bobima na pasi wana esengeli na bino borejoindre komba oyo lamuka azali komene oyo ekolibere mboka oyo ekosala ete bareforme esalema na badomaine nyonso. Bareforme wana ekosala ete Congo ezwa elan ya sika mpe bino bozwa misala makambo wana nyonso eleka. Bolemba te bose livre na badrogue wana te parce que ezali korendre bino faible. Et après baannée okomonaki bamaladi mosusu ekoya kobota na kati na bino oyo ekosala ete botika vie avant ye atikala kosepela na oyo nyonso ye azali nazali koloba régime te. Mwana mboka Fiston Madili tobeta lisolo ya seni bafundi bino na bato koloba keno lamuka nde ezali kobloke seni en fait que ba élection mapona mi esalema lolenge esengeli te tofandisa masolo ya élection te bino bato bozali kobloke yango nayebi te est-ce que ezali réellement bino
to pe ba koseli bino makambo parce qu'ils les ont dit. Et il paraîtrait ba tumuso zolo ba keno bino la muka nde bozo bloquer makambo ya seni. Moi na mboka Cadet avant de répondre na question na yo na kolinga ete na koka ko lakisa yo lolenge moyibi asala kapo ayiba. Moyibi soki azali na mwa maele atiaka ba stratégie moko en place oyo kosala ete akoka koyiba sans que yo yeba. Kasi pasi ya ndeko ya bandeko bazali kokamba ezali ete omoni Kabila na tango na ye azalaki kosala mwa babilo mosusu ya koyiba mais aposer ba base po esala ete boyeba te. Kasi bandeko bazali lelo bazali kosala oyo tobenga terre à terre makambo na mwana moke esika afandi akokomprendre ete bato eloko bazali kosala ezali po bayiba. Lamuka koki jamais ko bloquer décollage ya mboka oyo nalobaka yango mikolo nyonso ete Lamuka ezali l'unique plateforme oyo peuple ye moko akreaki banda Congo e banda ezali plateforme ya liboso oyo peuple ye moko alobi nazo créer plateforme Lamuka. Lamuka. Comment compliquer ce peuple en autant tozali ko compliquer peuple te biso tozali komona musika tozali komona musika na yango na musika tozali komona tozali koluka ete lobi makambo esalema lolenge esalemaki lobi te na banzi lobi ozalaki na point de presse ya ba leader na biso bazalaki clair balobi boye liboso komba na biso ezalaki tobunda mpona vérité des urnes ya ba élection elekaki na yango tosalaki proposition ya sortie de crise oyo tosengaki ete basala nini d'abord tobandaki pa kosenga bango basala recomptage ya ba voix tosengi na bango ba afficher bureau par bureau ba résultat esimbaki te bango balingaki basala forcing toye totalité soki tozali ko continuer kaka na ela wana ezali lokola tozali koboma tosala nini Congo ezali ya biso tokotumba yango te tosala nini to évoluer évolution sikoyo ezali nini tomema sikoyo bandeko au lieu to réclamer vérité des urnes na oyo elekaki kasi tosala ete vérité des urnes oyo tozali kobunda ezala réel na 2023 alors tosala nini topesa baproposition oyo ekosala ete tosala baréforme na mwana mboka Cadet nazali koyebiso ete terme oyo réforme peut-être na français ezali compliqué bandeko mosusu réforme ezali koloba ete esaleli ya sika toluka moyen tomanyola esaleli ya sika po ete barésultat ya lobi eressemble na oyo elekaki te mutu nyonso réforme esalemaka na pays te ezala mutu azali na entité na ye ya mokie entité commerciale aosala réforme lelo nazali koproduire par exemple 1000 pains par jour nakosala ndeni mpo lobi na produire 2000 ekosenga na ngai na changer ba machine ekosenga na ngai na luka ba expert yango nde babenga réforme mpo mutu azali na souci ya productivité emata de même aussi na mboka na makambo nyonso na badomaine nyonso ntango ozali komona ete nazali bloqué esenga na ngai na changer esaleli po ete mboka ekende liboso na yango tobosanaki oyo elekaki kasi kobosana ya kokanga miso te koyebisa kobeta mbela ete oyo elekaki lobi ekoka kosalema susu na 2023 te nde toyaki na proposition ezalaki nini d'abord ya sortie de crise tosengi tosala baréforme parce que eza na bato mosusu bazali kocomprendre te na korépondre na question na yo mpe koexplicite bandeko bacomprendre nini Lamuka azali koluka ya liboso ezali nini mboka na biso ezali bloqué blocage na yango ezali kouta nini d'abord na illégitimité soki tozongi na 1960 okomona ete illégitimité ezalaki yango omonaki ekreaki conflit entre ndeko Lumumba na ndeko Kasavubu bitumba titika toye tokontinue lisusu na ntango ya ndeko Mobutu akesalisa baélection na ye oyo ye moko azalaki candidat apousse na bato nyonso baélire ye ekreaki bafrustration na mitu ya bacongolais toye na 2006 la même chose 2011 ndenge moko 2018 ndenge moko alors mutu oyo azali mutu akoki kondima ete atikala na ye na erreur oyo ezali kosalema mikolo nyonso Lamuka amonaki musika atali ete tokoka kosala baréforme eza seulement ya seni te to réformer bainstitution nyonso d'appui à la démocratie tokende to réformer cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle nde azalaka na un mois dernier ye soki alobi avalide baélection moyen ya koconteste ezalaka te tokende to réformer baCESAC to réformer baCNDH to réformer bainstitution nyonso comme ça ntango bainstitution ane kozala réformer ekosalela biso baélection ya malamu mpe barésultat ekozala ya malamu
bato bakoya bakozala na légitimité, bakozala na amour ya peuple mobimba. Peuple a accompagné bango comme ça bako réaliser ba promesse nyonso bango ba osala na peuple. Ndeza ki souci ya nini ya lamuka. Tozaki toke na proposition, parce qu'on a une proposition portant fonctionnement ya CENI. To sali proposition et loko ezali ko boma lelo mona mboka cadette eza batute ezali loi. Loi tango ezali makasi te, loi tango ezali mabe, nyonso oyo boko sala après loi ekozala malamu te. Loi oyo bango ba votaki na Assemblée nationale. Oyo ndeko Chilombo promulgaki. Ezalaki proposition de loi oyo ezalaki faite par ndeko Lutundula, oyo les lois ezali ministre affaires étrangères. Mais ce que tayi na proposition de loi na ye, nyonso oyo ya proposaki ezalaki te. Au lieu en lieu et place ya ko dépolitiser CENI, bango ba renforcer sous politisation. Ba bakisi soko tayi na bureau ya CENI. Oyo ezali constitué na 7. Société civile azali c'est moko président ya CENI. Ba o nyonso batikali bazali se banani ba politicien. Alors institution o eza appelé à cause la démocratique. Et koyi kozala na bureau na yango na 6 politiciens pe na muta société civile moko. Muta société civile azali moko. Pouvoir ni na kozala nango likolo ya 6 personnes o bazali ba politiciens. Ne lamuka ayaki na proposition de loi o ezali kotala fonctionnement ya CENI. Lamuka lobi boye. Biso tozali kopesa pouvoir na plénière. Parce que to moni ete mbutu mutu tozali kosaema mingi na bureau o ezali constitué na ba politiciens. Na bureau wana tozotia nanu na o etali ba président. Lokola tozana 8 confessions religieuses. Au moins que parmi ba 8 confessions bango nyonso baya na batute. Les confessions religieuses on yango ne kotisi so. Kasi nazali kokoma wana. Ba confession religieuse wana nyonso bazali na crédibilité te. Ezali na ba oyo baza sous-traité par banani par ba politiciens. Bazali incapable ya koyela biso ba expert oyo bango bazali na bango na ba confession na bango. Ba politiciens bazali ko pesa bango batu bino bozwa mutu ye oyo. Bazali ko proposer bango kanyaka. Alors pour toi affaiblir ba confession religieuse oyo bazali bango moko na ba expert te. O bazali capable ya koya na ba animateur te pour toi affaiblir bango. To senga na bango nyonso 8 mutu nyonso aya na président. C'est-à-dire que na présidence tokozala na 8 présidents. Et comme mandeni 8 présidents. Et ko kambama c'est possible, c'est-à-dire quoi? Ezaki pour ça ezaki lamuka saaki nini? Lamuka souci na ezaki ete lokola ba président ya CENI soki tozongi na 2006 bango bazala ba tout puissant. Donc o ye alobi nde o etikala. Poto longola bango ba galo wana. Eza okola général te. Général asali mbeba po kitisa ye longola na ba galo wana. Alors ba président wana to kitisa bango. Po bazala na pouvoir o bazala na yango te. Comme ça bazala 8. Na 8 wana lokwa mandat. Na bango ezala ya 5 ans soki naza na mémoire malamu. Comme ça bako fonctionner d'une façon tournante. O ya zui asaeli mandat na ye. Soka silisi oyo mususu azui. Soki ba silisi ke bandela susu ba bandeli. Comme ça le lendo wana ici la bango et alors pouvoir ekozala na plénière. Alors tant troqué na moponomi ba résultat o ekobima ekozala ba résultat oyo bango ba proclamer parce que président azali na pouvoir te ya koloba etenga ina lobi mutu oyo ndako bimande akobima. Mais peut-être koloba ke mutu oyo ndako mato peuple ndako voter mutu au peuple a voter. Mais na Congo ezala bongo te? Et c'est na Congo mama cadette na banzi te yo ozali na Congo awa banda maponomi ezali ko salema. Ya biso lelo tozali ko réclamer nde bango bazali ko mona ezali ya lokuta. Kasi na 2011 bango mutu balelaki to mona ki fait Etienne Tshisekedi paix à son âme. Et pas na yena limité après taki serment. Après taki yango pona nini? Est-ce que azalaki pour ba résultat? Il pas prêter qui paye yé serment. Au mona ki Martin Fayulu ko prêter serment. Ce qui a prêté qui serment na ndaku na ye parce que azalaki pour ba résultat et bima quitté. Et azalaki est mon côté. Nous tous nous étions derrière lui. De même en 2006. Mais tant comme en 2018 le col a pesi bango to benga passe à nord. Bazu occasion. Ndele lo bazali ko mona na église catholique azali ko mabe. Ya on ce qu'on azali ko na ba confession religieuse. Tozali na nazali ko pesa ndeko Denis Lesi matonde sika azali po asungi biso. Omoni na école nanga balobaka poso ya nguba. Nguba soko lieli yango na se.
poso nango esala nini emata. Mataka likolo. Donc vérité ata obombia one nini ezalaka matata ekobima kaka moko na bango asungaki biso. Denis Les. Yango mutu elakisi ete il y a des confessions religieuses qui ne sont pas sérieuses. Bazala incapable ya koya na ba animateur ba sous-traitaka bango ba pesi bango ba animateur ndeko lesi alobi nini na 2006 ndeko malumalu pe ya sonam azaki candidat ya église catholique te aza mutu oyo ba pesaki église de réveil aya na ye. Donc bango ndenge baza wana na ndeko dodo esika aza wana baza batu oyo bayaka na batu te. Et en plus nazali ko pesa bango nazali ko kebisa bango ete batika SCC na église catholique bato oyo basungaka biso pendant ba élection batinda observateur sur toute l'étendue du territoire national. Tant biso to kenda en élection église de réveil atindela biso observateur te bato bazali na souci bazali ko dépenser mois ya muke bazali na yango bazali ko déployer bato sur l'étendue nationale pona ko surveiller ba élection bato wana bazali bato boko sakana na bango te tant ba élection ko salema dodo kamba ko zonga poto aokelia mbala akotika église catholique na SCC atinda bato ba surveiller yango omoni ete ndeko dodo pouvoir wana azali na yango wapi. D'abord pour comme sika komi wana c'était par contestation ndeko na yeso ki azaki na molimo na kati na ye. Il y avait quelqu'un qui dirigeait l'église de réveil ndeko Denis Lesi asilisi mandat na ete ye lokola bazaki ko fabriquer déjà Denis Sony Kafuta plutôt Sony azaki ko diriger l'église de réveil asilisi mandat na ete suite ya makambo ya malonda basali ba élection de babimisaki ye. Et les églises de réveil ezaka divisé. Il y a un cas yandeko Sony Kafuta na cas ya dodo et c'est une église crédible. Oh bino bozali ko bunda tribune. Et c'est yoka déjà makelele na Senko. Oh yazali ko contester président ya Senko. Marcel Utemba azali wana nani yoka contester déjà. Ndeko yazali ko kamba SCC lelo. Nani a contester déjà. Ce sont des confessions religieuses qui sont crédibles. Bati ke la biso bango basala o bazali ko sala poete bazala na souci ya congolais oyo mikonyo so ndeko kade nzela na peta mbela ba congolais o bazali na église catholique o bazali na SCC pasi ezali ko leka bango bazali ko ke mikolo nyonso ko senga bande basango ko senga cardinal ko senga ba monseigneur. Et c'est bango to monaki na confinement non confinement congolais ba boisia ke musala. Mais ba église wana nyonso na bitando mike na ba chaîne de télévision les numéros M-Pesa est là les numéros Orange envoyer de l'argent et soyoka ki église catholique au senga bato église catholique au contraire abandai ko sunga na confinement basa bato bazali proche ya peuple été souci na bango ezali soki bazui kanyaka ba promettre ba mwa muke il faut basa la forcing pour être ba gagner kasi église catholique souci azaka na yango oyo azali ko sunga congolais nyonso azozanga lipa akokende na église bakabeli ye yango azali kotala ete pasi oyo ezali nga te mutu na komona yango ezali bato bazali kokamba nde omoni susi na ye ezali ete bato bakokenda seni bazala bato bazali crédible bakoka kobimisa baresultat ya malamu mpe bao bakoya bakose soucier na population comme ça mwa moki oyo catholique azwaka na SCC ekoka kosunga na kotonga ta baekole na bahôpitaux mbongo bazali kozwa ezali kokende na population mpona nini parce que l'état azali démissionnaire et alors église azali kozwa charge wana d'où azolinga ete azongisa charge wana na bao bazali kokamba. Voilà en fait le souci de ces deux confessions religieuses. Nalobi boye basengaki bino na ngambo la muka ete botinda pe ya bino bato kuna mpanzi ya seni mais botinde te bao batinga bozo traiter bango kaka kendo bazo sala msala malamu te ya bino siko bokotinda bango mukoloni pour que basala msala malamu na banzi ete koboya ya lamuka kotinda bato ezali likambo ekolakisa na peuple ete lamuka azali na posa ya misala te soki lamuka azalaki na posa ya koambauche bato alinga yatinda mbango bato non eza mpona misala te eza juste pour que tozo résultat ya malamu mpe boboya yango te parce que mpona nini yo olingi lamuka atinda bato na eloko oyo ekobimisa baresultat ya mabe biso tozali komona kerere ezali ya namo loi oyo bango bapromulgaki par ndeko Chilombo ezali loi oyo ekocreye makambo na de eza lokola liso na bino place wana ndeko kadete na banzi ete yo bazali kosenga yo tinda mwana na ekolo batangisa te yo oza lolendo tinda mwana po baki déformer ye. Nous on ne peut pas envoyer des animateurs dans une chose qui va pas réussir. Tozali komona ete loi oyo bango ba votaki na parlement oyo ezaki promulgué na ndeko Chilombo ezali loi oyo ekomema ba résultat ya malamu na 2023 te yango biso to boyi kotinda ba animateur soki tozaki na posa ya misala tolingai to tia pression na ba leader mibale batinda ba animateur po ete bakozwa ya biso pona nini to boyaki. Nous avons les soucis de ces pays oyo ezali ko Kabila abomi
Chilombo aye kwa cheve yango. Yango tozali ko bunda ete. To se mettre autour d'une place, d'une table plutôt. Ezali pona ko négocier ba poste te. Kasi ezali pona ko mema loi oyo kozala consensuel. Oyo kozala ete bato biso tokotinda. Bazala na pouvoir ya kozwa décision. Ce qui moko na bango alingi atriquer ba résultat. Yango mointo boy. Nous ne bloquons pas. Au contraire, bango mtu bazali ko bloquer na lolenge nini. Bayebi ete loi na bango et ko permettre na Lamuka, na FCC, na ba société civile batinda batu na bango te. Du to tikalaka na loi wana. Po ete tango bango ba bando boya, to comme approche ya 2023 to sa nini, to senga dialogue to glisser. Alors nous leur disons non à glissement. Ezali d'ailleurs moko ya ba raison ezotinda biso na ezoya ou bien bango mutu bazali ko préparer yango. Basali yango ndenge nini. Loi oyo eko bloquer. Bango ba olinga otinda batu te. Tant bango ba bando boya to kende proche ya 2023 to yebisa bango bino mtu bo bloquer boya to sola poto glisser. Yango to zali ko yebisa bango glissement ekozala te. Glissement ekozala ta ya mukolo moko te. Et tu démontrer bango na le 15 septembre ezali koya. Ba to le bela peli solo ya conférence de presse esalema ki bokoloma lobby et kambama ki bongo na ba kambi ya Lamuka. Basili ko beta mbela vraiment pour la date ya le 15 septembre. Moi na mboka Fiston m'a dit bo sala ba marche trop. Pe bo annoncer les sous marche le 15 oyo. Est-ce que bo ça yo moko non personnellement vous êtes sûr que ba na balabala parce que dernière marche au teko selima au mona ki le lengini bat bazokaki ba gaz et bois kamaki est-ce que population ko bima lisusu na balabala na population oya biso ba congolais ba jeune o ba komi ko tchalelo o bombe ba ko ya le 15 wana ba ko répondre. Merci mon mboka cadet na banzi ezali mutuna malamu ya koyeba soki bana mboka ba kobima kasi na lingi na yebiso ete ya liboso Lamuka a se comporta qui a une plateforme démocratique. Akendaki na terrain moko démocratique pour ayeba ki ete régime oyo euti kolongwa na oyo ekoti ezali ba régime moko sanguinaire. Soki bomeki kobima bazali kobeta masasi. Soki bomeki kobima bazali kobwaka ya bino bombe lacrymogène. Alors to sala nini? To utiliser ba moyens démocratiques. Yango moni ayaki na ba proposition. Ya sortie de crise. A une proposition de loi. Mais bandeko oyo biso to mikitisi. To sengi na bango te to dialoguer pour to kabola ba ministère. Mais to zali na souci ya mboka. To moni te oyo ezali ko boma mboka parmi ba raison ezali ba élection za mal organisé. To ça la proposition, to se mettre autour d'une table, to solola. Mais bango wana ba sali semblant ya koyoka te. To utiliser ba moyen nyoso ba yokite. Alors le seul moyen qui reste ezali ko sa ni ko envahir ba venu, quoi envahir, ba grandes altères. Je te réponds par oui, ba tu bako répondre na invitation wana. Ba leader na biso, baza bato baza pembeni ya population, ba yoka o population senga bango. Ce qui lobby o yoka ki bazui décision ya marche, c'est parce qu'il y a eu communion entre la population et les deux leaders. Biso mtuto sengi na bango, il faut na biso to kita na nzela nde ba yoki mbela ya population. Les 15 ba Congolais tozo senga na bino ete bobanga eloko te. C'est mieux ko bima na nzela okufa pona mboka na yo ke okufa no de ana ndako parce que de atoza ya okufa yo nanga neto abo toza de ya okufa. Na lobango mikonyoso yo na objectif ya marche na bino. L'objectif il y a trois d'abord raisons. Oui. Et donc ya liboso ezali tozali koloba oui na dépolitisation ya CENI. Non na politisation ya CENI. Et de deux, non au glissement. Glissement na ba monde bazali ko préparer yango. Yango zali ko mona bazali ko créer ba loin ya lokuta po bande comme sous ba boya ko kiende comme ça mikolo ebendana tant to koma na veille ya 2023 ba senga dialogue to glisser to yebisa bango glissement ezalité. To ko senga Covid. Eza. Ebike Covid ezate. Moi ba mesure na bango ba otayi ko zo. E ba yi raison ba zoela ki to loba ki on to zai ba prophète n'est-ce pas? To loba yi boy yoka. Covid na eta pona de 15 ah ebike. Ndeko cadet ya na ebselo moko. Balobi na biso ba ka ya Covid e matai ti na 500. Ba mesure eye. Ba kangi ba terrasse ba kangi ba bar. Heureusement ba yokela inga na émission mo na sai na biso ba bo fongola ba bar ba fongoli pe yango. Batayi ba loi na bango bazaki ko traiter na Assemblée nationale. La muka ko bima na nzela na population azai sima na ye. To sa nini
to pekisa ba bar et salaté ba terrasse et salaté comme ça ba kobimate omoni après quelques mois ba ka e komo kité comme tina 50 ni nango esali ka ekita et ça c'était politique bazali batu comme ils ont échoué sur tous les plans ba komi suko ko utiliser ba pratique o e ko freiner biso to évoluer ka choko landa yango te bongo est arrivé avant les 15 bosani et là on est quoi arrivé ba matsa sou ba ka mais congolais déjà comprendre ba ka ezali ko mata soki la muka linga initier ba marche donc mais mbala oyo ata soki ba bi e matina 2000 les jours biso les 15 toza na nzela to la kisabango ete ça c'est de l'utopie et ce covid yango bazali ko gérer yango malamu. Il y a à boire et à manger dans ma je suis à Covid. Bazali kolia bambongo. Tala batu bakomi ko livrer ti na ba test ya lokuta. Mutu azali ko kiende pour que voyage ba tester te ba jute ba ju so ki dini yango ba bazali ko remplir wana ba pesi yango ya lokuta ba limbo. Ba ficho ya inerbe wana. Bakomi ko sala wana banda kuna bango. Mutu alingia voyager boy $45 ba sai loko lokuta ba pesi ya voyager. Covid ezali wapi bango nyonso bazali ko sala ba biloko na mbo zali ko mona te ndeko chilombo akenda ina est asaki ba point de presse te atoni sai plus de 20 personnes te Covid ezali lamuka te to yebi te ezali to zana ba cash ne yo zali na cash ne na yo ngana zali na yango makam nyonso biso to sala ka to lataka nkolo to bima pe le 15 to ko senga la population akolata masque ako respecter ba geste barrière pe to bima na nzela. Namoni besoin vraiment déterminé na mokolo ya le 15 mais tout la kaka lo lingi nini et ko évoluer peut tout la résultat na yango parce que toujours c'est vraiment des résultats ko bima isa malamu mais boye ba kenon population ba jeune peu besoin mema besoin instruire bango ni na mitu et ça te ko bima pona copier parce que lo comme so ba jeune bo bimi bongo bo comme ko bundana ba policier bo comme copier ba biloko ba imaginer la muka ndeko cadet azali plateforme moko ya azali na ba parti politique ezali instruit biso to sala combat mibale to sala combat ya libération nde omona tobima nzela to sala pe combat ya ko gérer muto azali ko yekola ndeni ya ko gérer mboka ko ki ko piller te ngai ndenge nazali boye madidi na bimi na nzela ki ko piller po na yebi te eloko wana batongi ezali na mbongo na ngai eloko wana bateyaka biso na ba parti na biso ezali ko constituer la muka biso nyonso to sala so ka la muka buki ba mutu ba mesana ko buka na ba église o lelo ba komi ko soutenir bino pe ba église de réveil bo ba to asonité bango mongo ba buka yi ba église na bino tangu ya malonda ba bukela bino ba église mais lelo ba ye ba sous-traiter bino lokwa bolinga mbongo mingi bino wana bo memi candidature na bango o mi mutu na bango tala bozala na lolendo o église catholique azali na yango bozala na lolendo o ECC azali na yango omoni ECC ya lobi o ezalaki na ndeko oyo soki nani Marini Bodo omoni ndenge babimaki yango mais tala sikoyo ECC azwi mutu azali na bomoto tala ndenge ECC akomi lolendo no ECC na église catholique bakomi ba église oyo biso zali kotiela motema donc na yebi so ete nous n'allons pas tokobomelo te po ete nous on nous apprend comment gérer eloko de aba tongi eloko de aba sombi na mbongo na ngai nazali kofuta IPR na koki kobuka yango te tokobuka te to komi bongo na suka ya émission na biso mokolo mwale mais yambo ete to suki sa mwana mboka na lingi osela biso mwa bilan mukie kota na gouvernement sama lukonde depuis ebandaki musala okoko évaluer yango lolenge nini selon yo nazali na évaluation ya kosala te évaluation ezali te kasi lokwa ezali likambo ezali kotala ngai na kolobela yango na yebiso ete ndeko sama a échoué pe échec na ye ezali kouta epai ya nani epai ya mutu azali kokamba mboka bino boakiza toujours bango na mabe polani est-ce que bazata na bola kasi otuninga mutu natikela nga ntango na répondre oyo ezali science soki yo bazali kokosa yo ete réalisation ezali etali yo kasi ngai na ntango nazali kosala lecture nazali komona ke échec ezali ngai nayebisa ndeko sama ete ozali jeune na kitoko na yo ozali na yango mpona nini ondimi wana eza cadeau empoisonné no mutu azali kokamba azali na vision te yo ondimi kozala premier ministre na ye programme yo okozwa yango wapi po ete programme eutaka na vision mutu azali na yango mais mutu azali kokamba aza na vision te alors yo programme okeke fabriquer no kasi yango ndeko azali koéchouer malembe a réaliser eloko te oyebi siko mamba ko mokanisa osala babi babakisa 5e langue nationale baza bato bazali komona eloko osala te babi te lokwa bandeko baloba bababa
Le quoi bazali n'a pas si à kosola. Là, il faut créer 5e langue nationale. Bon, on crée 5e langue nationale, mais aussi ça passe. Kasi pas créer les baba 5e langue. Bazali bateau, bazali ne lo quoi au salate. Alors il faut pas qu'on ait futilité. Il faut pas qu'on ait futilité. On attend qu'il y ait personne kanda. 5e langue nationale et même la bisoni. Tout ça il y a na lingala, tout ça il y a na Kikongo, tout ça il y a na Swahili, tout ça il y a na Chiluba. So il bobaki 5e langue. Donc ce sont des gens qui n'avaient rien à faire. Et alors il faut basser. Batika na o ezali ko memelo côté. Na yebso yé tant on a landa qui na point de presse na yé. Atangi ba axe yo yé ifaki sala. Axe ya liboso ezaki ni sécurité. Yami balé ezaki social. Ozo kangai azali ko loba mambu ya santé. Yo santé ni ne changer na zali ko tuna mituna te yo ko lakisanga santé banda ko tu wana tongi combien d'hôpitaux. Mais sécurité to mona ki ba expert. Ne ko kade na zali ko répondre banda yé atongi combien d'hôpitaux. À réhabiliter combien d'hôpitaux dans le domaine de la sécurité. Vous avez des députés professionnels, vous avez des appui, il y a ressources humaines, des militaires, vous avez dans la sécurité, vous avez un échec avant-hier, vous avez plus de 14 personnes. Vous avez tout le pays. Bon, bino bani mambo bespel. Soki na komo tangelo makambo bango basali banda bazaki pour la sécurité. Babanda ina na Angola. Tout le monde qui va avion likolo ou Angola benga nini meeting meeting yangona lelo bangolais bakenda wapi oyo kaité bangolais bakomi okota ti ko sala ba muso na Congo batiki Angola bakeli suso ba troupe kenyan bakoya baké wapi lelo komi ba américain tangu yo zali koyebe loko zali ko sala te okosala o babenga na français touche à tout. Okosimba aotiki. Mama komemanga na makambo ya ba américain te o ezali koleka na ba pays mususu ezali koyoka te. Tika kotangela mambo ba américain, américain ya ko bongisa. Américain na ntala ambassade na bango batonga na ba matériaux durables. Bazali bato bakenda batongi mo elo po bayebi ba olongwa lobi Congo ezali mboka na biso il faut to réfléchir à pour trouver ba solution ndio moi la muka yaki na ba proposition ebele na kena domaine na sécurité za échec tout qui na domaine social nini ezali ko tambola lelo ba grève comme généralisé transport ça qui 2 semaines azali ko tambola te pona nini pona barrière ce qui ya 8 mois ezaki Kabila mto azaki wana nazali ko soutenir Kabila te po yepe abomi mboko koleka 8 mois kasi eza na tango ya ndeko Chilombo. Yo, yo, on a souci à peuple. Arriéré na transport il y a 8 mois. Transport moko ya l'état service public moko. Oyo bazali ko memayo, oyo bazali nazali ko yebiso ezali eloko. Eloko moko isa makuna te. Oyo longwe mbudi, oyeti victoire au foot 500 francs. Kasi bakie na grève poni bazana 8 mois ya arriéré. OK lelo ba fonctionner bazali ko lela balobi kala mingi te bazali ko na grève. Kala mingi te rentrée scolaire au mona ba enseignant so ba ozonga. Ba nouvelle unité plus de 100 000. Bazali impayé. Mutu azali ko kepesa mwana mayele au foot été. Bazali ko pesa ye na mwa mbongo ya mute soki ya frais de fonctionnement 15 000 par mois. Yo kanti mutu ana ko tia mayele nenyo so atangisa mwana po mwana asunga Congo lobi. Alors social yango ezali malamu wapi? Ndeko mususu ayaki awa na flatterie ya lobi atie makele belé ya ko bongisa EPST. Yango wana tozali ko yoka lisusu oh il paraît détournement ya 15 000. Il y a plus de 15 millions de dollars. Mais ce qu'on dit, enseignants, on va surveiller, ce qui 30 000. Ce qui attend à multiplier par 5. Tu 40 000, tu multiplies par 150 000 enseignants. Et comme on a 15 millions de dollars, et ça autour, il y a 6 millions. Bon, on a des millions de enseignants va surveiller. Les enseignants sont un numéro bancaire. Et c'est là-bas où ici la banque est la Caritas qui est la structure. Kasi zombongo wana kotisa ngo ndena zai kopesa au moins tango zai kolinga soso linga pena mwana na ye tango zai kolinga mwana soso linga na soso bango bakumisaka ndeko nani ya IGF no tango ndako ya alingete tango abeta bandeko ya ngamsu bango babeta maboko mais tango atoucher bango po babeta maboko basai nini ba critiquer lisusu no batu wana nyonso soki yo ozwaki ba enseignant bazana na ba compte bancaire bafutama déjà na ba institution financière. Tiens alors mbongo na banque elanda circuit bancaire pona ni yoke bimsango mobimboke futama maboko et la kisi etezaki ba enseignant te mtu bazwa ki ba surveiller ba retraité bazwa ki ba tumususu ya ba parti politique na bango nde bazwi mbongo po ba kepesa bango na maboko. Donc il y a rien qui change.
D'ailleurs tozali kozonga lisusu sima makasi ndeko kadete eloko moko ezali te yango nazali koloba nga nalingaka koloba te ete bilan wana eza largement négatif nalingaka kolukela yango terme mosusu ya mabe koleka négativité mpo eloko moko ezali kotambola te lelo tala forage ndenge ezali kopiline na ville ya Kinshasa forage ekomi forage nga kuna nakomi koluka $2000 nasala forage na ndako nateka mai mpo na nini mpo régie des eaux aza absente na mai oyo tozali komona ya jaune na barobine ezali kobima lisusu te mai ekomi il faut kolala pongi na 1 heure mpo ozela na 0 heure ebima okezwa mai lelo tala électricité courant ezali te wana nyonso ezali social n'est-ce pas congolais a perdre revenu na ye a perdre pouvoir d'achat mpo na nini mbongo emati yo okuti mbongo na 160 lelo atande kochilongo akitisi dollar na 160 aobetela ngo maboko te mpo etakutaki na 160 amaiti yango na 2000 yo siko osala effort ekitata na 1200 wana nde tobeti maboko ezala oyo bazali kobetela maboko oyo bakokitisa soso bakokitisa Thomson ntango ye akoti tozali kosomba 1 kilo ya poisson autour ya 3000 lelo eza soki 7000 ata soki obundi okitisa yango na 4000 osala eloo te mpo yo okotaki yango na 3000 okitisa yango omatisa yango na 7000 bunda nde ekita na 2000 wana nde oreusir nyonso wana eza distraction ndeko kadete mboka ezali kokufa ezali kosala pasi kasi biso tokotika te tokokena bango ntina suka mpo ete mboka ezala libere mpo lobi congolais asepela matondo mingi mwana mboka tokomi bongo na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo message clé na bandeko balandi ya Congo Source Télévision mpe lisusu numéro na oyo ya telefone mpona baoyo bakoluka kocontacte yo bandeko Congo bakongolais bino mutu bosengaki na balider oyo bazali na benga bagardien ya république à l'occurrence son excellence Adolphe Muzito na président élu Martin Fayulu bino mutu bosengaki bango ete bozeli mingi bopesa mbela po ete tobima yango lobi babimaki na casquette na bango basaki point de presse bapesi na bino date le 15 congolais télément le 15 la vie ou la mort tokobima na nzela po toyebisa na ndeko Chilombo na bao ya yete glissement ekozala te d'ailleurs le 3 septembre tozokende na sepas tokoprésenter calendrier électoral na biso ya lamuka ezali proposition parce que biso toyaka na baproposition po posa ezalaki ete tosolola toyokana parce que ntango bozali kosala makambo avec tout consensus esalaki ete Congo emata tokoloba non à glissement tokoloba non à seni politisé toza pour baélection na 2023 mpe toza na posa ete loi esalema ya malamu na pesi bakongole mbote tozali koaccompagner bapasi oyo bozali komona mpo ete biso mpe tozali kovivre yango numéro ya telefone ezali 081 334 42 je dis 081 334 42 baapele na bino mpona basuggestion mpe baremarke ezali malamu kasi kofingana ezali na ntina te mpo ete biso na lamuka bateyaka biso kofinga te kasi bateyaka koreflechir Congo mpo ete lobi Congo ebima na libulu ezali matondo mingi mwana mboka Feston Madidi le olengo osila kodispose ngonga na yo na korépondre na lokasa na ngai ya bopiangi matondo mpe na yo lisusu ozwaki libaku ya kolanda biso en direct ya Congo Source Télévision bocomprendre vraiment ke tokomi mpenza na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo ensemble na équipe technique mobima ya Congo Source totombeli mbotama elamu na yo Plamedi Bulangongo aigle jaune mwana mokie na bambongo na ye aigle jaune plasou mbotama elamu na yo lisusu mama Efrazi Bulangongo mbotama elamu na yo talaka koko oyo abotami mokolo moko na koko na ye bambotama elamu na bino bozala toujours branché soudé na Congo Source chaîne ka moko oyo emesana koinforme bino todédie lisusu émission na le pouvoir Ben Crispin Mwamba oyo wapesile kolonga motema ya Rachel Mouchi ya basalutation ekomela mpe lisusu Monique Tilanda oyo alonga motema ya papa Silia Silu félicitations ezongela lisusu couple Blaise Kazadi bozala toujours malamu tokutana bino à la prochaine bye.